IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Cet homme-là est intégré. Aza moto a banga kangai. Bien aimé nzamba zo kumisa moto. Est-ce que nzamba kumisa kayo? Lengo sano étude de conscience. Selon dengo tambu servi na yo. Est-ce que nzamba zo apenda tan ko kumisa yo? La lingo se poser une question ici ko zali. Est-ce que mituna une question yo moko? Soit qui est soit ici ko yo ko talola. Parce que nzamba kumisa Job. Nzamba kumisa Job. Alobi aza moto a banga kanga, c'est un homme intègre. Aza moto atambola selon ba ordre nanga. Intégrité eza kotambola selon ba ordre na Nzambe, ko sa la volonté na Nzambe, ko se soumettre na ba ordre na Nzambe. Nzamba okumisa Job et Satan lobi azo salela yo pour azali na bozui. Botola union sono ko mo ndinga ko modire yo bien aimé la volonté permissive de Dieu. Nzamba ko permettre mabe et comme la yo na vie pour que gloire na ye etombwama. Bien aimé Job azalaki na bana 10 nzamba zwa bango nyonso azwi na bilanga na ye nyonso banyama azalaki na ngo nzamba permettre Satan asimba na biloko na ye parce que le diable n'est pas puissant donc juste nzambe nda pesaka autorisation et pas diable enfin que asimba bola mwa bana na nzambe parce que diable a na pouvoir moko te ya kosimba via mwana na nzambe soki nzamba boyi diable a ko souhaiter asala mabe. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Kolo yo benga kingai pona suka nanzela te nakoma kino nasuka ai yamo bembo nangai kolo yo benga kinga pona suka nanzela te nakoma kino nasuka yamo bembo nangai. Shalom, shalom, Nabandeko Balandi, émission Instant devant le trône, émission Izalaka toujours présentée dans votre humble servante Priska Mbouzi, de partout vous êtes, que Dieu vous bénisse, c'est votre humble servante. La lingi bisika ezo mibinobo kangami soto sambela, yamboto kota na liloba nzambe ya mokolo alelo, parce que la Bible dit, la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Avant toyo kaye moko nzambe kolobela biso, la lingi to kangami soto sambela. Seigneur, nous te disons merci, parce qu'il est écrit dans l'air de tresse, tu les as envoyés ta parole et ta parole les a guéris. Seigneur, laisse que la parole de ce matin ouvre les opportunités dans la vie de chacun, de chacune. Si tu as été motonio, soit à cause de la blessure, de la douleur, ou à cause de la désespérance, Nzambe, mon lit, mon aïon, Nzela, il y a parole, il y a mon koloalelo, et que nous fongolé la yebikuki, motonio, soit dans la désespoir, ou à bungisaki et likia, l'ilobo et kobi mana mokolalelo, et changer identité naye, et transformer vie naye, enfin, que nous copé ça y makasi to bondeli boina kombo nangwa na Yesu Masia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe ya pambola bino, ce n'est pas commode au sepeloti kanyon sopoyo kalilo banzambe. Vous savez, nous sommes déjà au temps de la fin. Nzambe bazo comprendre que nous sommes au temps de la fin. Et ça juste aigle, on bazo comprendre déjà que nous sommes déjà au temps de la fin. Parce que makambo nyonso to komi komona basi ba komi kolingana bango na bango mibali ba lingana bango na bango. Et ça basi nous là que déjà que nous sommes au temps de la fin. Alors lengela tango parce que Jésus revient bientôt. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 12, 22, le verset 12 que voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Au bandi bandana 22, Apocalypse chapitre 22, la première verset aux Okita, au Komona Makambo, Nzambe Azoloba. Alors, liloba rabiso mokolo lelo temo tozo décortiquer zali la volonté permissive de Dieu. Bien-aimé, la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu veut tout simplement dire mokano na Nzambe. Donc on Nzamba zo souhaiter. Parce que motomoko ta ko changer volonté na Nzambe. Motomoko ta ko changer décision na Nzambe. Parce que Dieu est fidèle. O ya lobi yangwa salaka.
La Bible dit la parole du Très-Haut ne repose pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration. Cela veut dire, la volonté permissive. Là, nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1. Le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs. 500 ânes est un très grand nombre de serviteurs et cet homme était le plus considérable de tous, le fils de l'Orient. La ligne sauté, même Job, Job chapitre 2, à partir du 3e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre plutôt, est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Il demeura ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Wana Satan na Nzambe bazo solo la. Satan azo akutani na Nzambe, Nzamba tuni outu pa bina bande ko yinga yinga. Nzamba tuni est-ce que vous remarquez musali nanga Job? Nzamba yebi Satan répondre Nzambe alobi oui na moni. Nzamba zo kumisa moto. Nzamba alobi cet homme là est intègre. Aza moto abanga kangai. Bien aimé Nzamba zo kumisa moto. Est-ce que Nzamba kumisa kayo? Lengo sano étude de conscience selon dengo tambu servi na yo. Est-ce que Nzamba zo apenda tant ko kumisa yo? La lingo se poser une question ici ko zali. Est-ce que mituna no question yo moko? So qui est soit ici ko yo ko talola. Est-ce que Nzamba okumisa Job? Nzamba okumisa Job alobi aza moto abanga kanga c'est un homme intègre. Aza moto atambola selon ba ordre nanga. Intégrité eza kotambola selon ba ordre na Nzambe, ko sa la volonté na Nzambe, ko se soumettre na ba ordre na Nzambe. Nzamba okumisa Job et Satan lobi azo salela yo pour azali na bozui. Botola union sono ko mo ndinga ko modire yo bien aimé la volonté permissive de Dieu. Nzamba ko permettre mabe et komela yo na vie pour que gloire na ye etombwama. Bien aimé Job azalaki na bana 10 Nzamba zwa bango nyonso. Azwi na bilanga na ye nyonso banyama azalaki na ngo Nzamba permettre Satan asimba na biloko na ye. Parce que le diable n'est pas puissant, donc juste Nzambe n'a pas sa autorisation et pas diable. Enfin que asimba bola mo bana na Nzambe. Parce que diable a un pouvoir mon côté ko simba via mo na Nzambe soki Nzamba boyi. Diable a ko souhaiter asala mabe. Parce que bisiko zwami bisiko zali na mambo salaka oyebiti nini o diable abongisa ko sana tina bomo ino Nzamba longolaka. Parce que son Nzamba ba fongolo miso molimo mona ti okomi na ajo soki Nzambe to lingo zala nani bien emo ko banga Nzambe. Tom so otika via milangwa, otika via masumo tambola nango, o mipesi na ba futilité na ba distraction inutile parce que yo vi na yo, o pasaka journée mobimba na internet, ozo luka o télécharger ba buzoba, ba biloko zo pesa nango même Nzambe lokumote. Bien aimé dans le Seigneur, Nazongi lisusu Nzamba okumisa Job et pas Satan. Mais est-ce que yo soki Satan tuni Nzamba tuni Satan et pas na yo? Bon répondre nini. Bien aimé dans le Seigneur, la volonté permissive de Dieu. Ba problème est belé zo komela yo na vie. Eza volonté na Nzambe. Et là comment côté koko na vie à moi na Nzambe son Nzamba boy non. Parce que tant Nzamba permettre te et ça les mater. Bien aimé dans le Seigneur, Nzamba permettre Satan à simba nyonso ya Job mais sauf moli monaye. Bien aimé dans le Seigneur, la lingi totanga mokapo moko, nous sommes dans le livre des AG. Nous sommes dans le livre des AG. Abakamona Nzambe il faut zala na Biblia pour esungaye parce que même Nzamba zo ebisa Josué chapitre 1, le verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Ageux chapitre 1, Ageux chapitre 2, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, ma problème est belezo comme la on a vie. Comme chose à la qui marie mo bala kufiatika on a bana. Okozata mususu mozala ki marié, moi c'est akufatika on a bana. Okomoro banzambe ngana tambola on banga parce que Bible zo préciser bien. So tangi na Job chapitre 1. Job aza muto banda tambola no banga nzambe. Lokola zala ki beni, akomati na niveau ko banga même bana na ba sala lisumu. So ki bana babimi ba ke sepela, we bana batambongo nde bazala ka luka apparaître. Job banda linga babiloko wana teton bana bozonga. Azu offrande apesi nzambe. Abina ibite lolenge ni bana nga batambusa vi na bango nzambe limbisa bango. Or, la Bible nous dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Automatiquement, or permettre jamais ma bé comme elaye. Alors, Bible zolo manabiso, moto anzimeli nzambe, or bika ye mo kote men na libota na ye mobimba. Donc Job, famille nezala qui censé cause la protéger à cause de l'intégrité na ye. Mais nzamba ye ko permettre ba simba vie à Job. Ben mais Job moto azalaki ya lokumu. Moto to ebika bande ko rouler carrosse. Azalaki na ba bien na yebele. Azalaki moto bando sunga batu. Donc mutu moko ayebani to mususu na ton wana ayebana ki makasi. Ali ba ye ko mona Job akomo vanda na fulu. Azo se gratter, azo se frotter na ba pierre. Azo se frotter na ba mabanga na nzoto akomi ko mizokisa. Bien-aimé, volonté en Nzambe est un brisement. C'est le brisement. Il faut accepter le brisement de Dieu. Ce que l'ingi brisement, jamais élevé. Sans le brisement, il n'y a pas l'élévation. Quand je parle de la volonté permissive, je vois directement le brisement de Dieu. Parce que Nzambe po ale kisamu a mema mutu na bozindo, a matisa moto mokile monaye, il faut même on a brisement. Tom sozaki mutu zala ki tchel. Je m'excuse pour le terme. On sait que mutumo bande ko sala ba vie alibanda, o bande ko sala ba vie moko zo plaire nzambete. Yo bande ko luko sepelisa nzoto. Or la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Yo bande ko sala o bande ko pesa nzambe lokumute. O bande ko fingisa kombo na nzambe. Yo nyonso yo bande pesa nzambe motema pasi. Bien mais alors nzamba ko ki ko lever obongote. Tant muso yo bande ba gera mbongote. Alors fo nzamba briser yo. Nzamba bongi c'est la élévation. Alors quoi qu'on permettre traiter aux en avis en directement aux la élever au coca ko gérer en côté. Aux la exemple à suivre té. Parce que nzamba ko sala yo mama tom sous dans les jours à venir aux la moto ko édifier mité ma bato ebele. Alors faut nzamba les qui sont na ba brisement. Nzambe faut kutani sona bato ba sala yo pasi. Et nzamba ko permettre maman oh abota ta mère biologique a kufa. Et papa na yo azui moi si musu so bali point nyoko la yo, c'est Dieu qui a permis. Pourquoi? Parce qu'aibini nazo bongisa ko sale la yo lobby bien aimé. La volonté permissive de Dieu. Nous devons l'accepter parce que c'est sa volonté. Nul ne peut intercaler la volonté du Seigneur parce que c'est lui le maître de toutes choses. Dieu regarde ton cœur et il connaît la sincérité de ton âme. Il a dit partout tu peux te retrouver l'Éternel là, car c'est lui le créateur de tout. Donc il a ajouté pour dire que non, je peux même te surprendre en te disant que Dieu a créé même Satan. Donc tu ne peux jamais avoir peur du diable aussi longtemps que ton Éternel est là. La volonté permissive de Dieu. Nzamba permet à Babylone musuna vie à moi nanaye. Or enfin que le coup moizonga epa inaye. Ndena Ageux chapitre 2 le verset 9 Bible zoloba que la gloire de cette dernière maison sera la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et celle de ce lieu et celle dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, nzima brisma, kolinga biloko mokilo te. N'aimez pas les choses de ce monde. Biloko mokilo est éphémère. Nyon se koleka menzamba lola koleka te. Nzima brisma. Omo na to musu enga ba finga nga ba yebanga na lata bien.
nga pena ba finga nga mne ba ibenga na kula carrosse mais vu on zo sala zo sepelisa nzambe te ndimo tika lo za ne lokote mais nzamba sepela na yo pourquoi zo lingo plaire mokili pourquoi zo lingo gagner mokili yo mais obungisa molema na yo bien aimé dans le Seigneur na sepela na mama lor mbongo azo imbela nzamba lobi litomba nini nazwa nyonso mokili nabungisa molema na ngayo Yesu nandimi kosala nazana kondima nakolata motole nalingi nakota lola nalingi nalata motole nalingi na mona yo Yesu wona saleli tango nyonso na mokili bien aimé okogane nini soki obungisi molema na yo mituka mapango ekoleka nyonso envers na sa mokili ekoleka mais liloba na nzambe ekoleka te. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nzambe soka loba bénir yo mokili ekokamwa. Alors fondi mo le kanabe preuve. Mutumso komonel lelo hein. Autant mon la gomme katana metom suye ministre lobby. Nzambe nda permettre. Pourquoi? Nzamba salié bongo pour le bitango mona bato bazangi makpapa olata asunga a comprendre que ngana leka ne sikoyo. Alors na ko permettre te muto souffrir ndenga na souffra. Bien aimé qui moi mi balé le kaka ya liboso pona yo muto zo souhaito zo liboso kolela. Yo muto zo sepelo o satisfaire mokilo o kolela. Mais mo pona yo muto zo sepela nzamba taye yo nzamba briser yo. Bien aimé kozala élevé pe mokili kokamwa yo parce que nzambe soka tomboli mutu mutakitisa zate mais mokili soki tomboli yo nzambe soka loba kitisa yo nana ko matisa yo bien aimé alingi totanga mokapo moko. Nous sommes dans le livre des Proverbes chapitre 3 le verset 11 au 12e verset. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Du 11e au 12e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, mon fils, ne méprisez pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen, amen. Mon fils, ne méprise pas, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zoloba na biso, wana nzambenda zoloba. Nzambenda zoloba na nzela ya Salomo. Alobi, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te ferai point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Bien-aimé, Nzambe apesa kaka etumbu na moto ya lingi. Omonde papa botu akolinga te mabe komela yo. Akoza tom so beto fimbu, o beto te po boma yo. Mais o beto po peso éducation. Nde Nzambe na biso azali. Akoza tom so moni kindumbo zo sale ko meme peso sida. Alors apesio maladie mo sili so tom so tayi wana we pusaka o sala kindumba. Et sili so tom so bote wana we pusaka ke no sala we fingisa kombo na ye. Mais yango tende ko mema yo na kufa parce que Nzamba lingi yo. Alors oko sala nzima brisement na Nzambe. Linga Nzamba taye, linga Nzamba briser yo. Parce que après brisement, ils allaient na gloire moko bata makasima ya brisement. Bien-aimé, Israël basala 400 ans esclavagisme. 400 ans esclavagisme. Et après c'est l'Nzamba la ki bango ke non ayoki kolera bango azo bimisa bango amema bango na terre promise. Ba komi na nzela bazo ki ne pour que ba koma na mboka elaka. Nzamba la ki si bango na nzela ya désert basali sous 40 ans na désert.
Est-ce que Nzamba est capable comme ça les mêmes jours? Il est capable de tout. Mais pourquoi Dieu avait permis que Bassa la sous 40 ans dans le désert? Parce que Nzamba yebi. Que peuple est au baoute si comme banda gumba melabi keko. Alors faut na lukana laver mémoire na bango, na lukana tailler bango, na briser bango. Parce que ton bozala na gloire na bango, bazongela lisusu même vu on a été à idolâtrie. Bien aimé, Dieu sait. Nzamba yebi nyonso souhaita kozala nango. Mais ndima no brisement. La volonté permissive de Dieu. Son dimion cause à la élever. Peu importe ton et cause. À tes joyaux 10 ans, à tes joyaux 5 ans, Nzamba kozongi c'est là où banenyo so basoterel ba dévora. À une seule condition, on dit ma brisement dans Nzambe. Lilo banzambe ya mokolo lelo yango wana. Nzambe ya pambola yo bisika ezwami pona yo moto sepela kotika nyonso pona ko kalilo bana Nzambe oleki siton na yo pambate ozu ebele o ebele balali na ba boîte de nuit bazo sala kindumba bake koyiba bazangi na kozwa Nzambe pambola yo lola efongwa mela yo parce que Bible ezolo bana biso que confiez-vous à l'Éternel vous serez affermis et à mes serviteurs vous réussirez. O se confier na Nzambe na nzela lilo bana yo ebimi na nzela monoko ya servante na ye Priska Mbuzi. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Instant devant le trône. Derrière la caméra, c'est lui qu'on appelle Charlie Kanga Image Pro. Je salue Maman GH, Amania, Papa Osé. Je salue aussi Papa Nono là où tu es, je te salue. Je t'aime beaucoup, je te salue. Na Pesi Pembo Tenangai. Na toute la famille HP Média. Parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Instant devant le trône. Yahweh to belemi pembeni na yoe yamba masa joli to bonjeli yoe bomoi to pesa na yoe mitema posa na yoe. Yahweh kumbamba papa yo bele manankembo katina biso yonde mosungi na bato libanga na talo babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumbamba Yahweh totombolo likolo ya nyonso parce que yondeze bandeli pe suka. Il est écrit dans leur détresse tu les as envoyés ta parole et ta parole les a guéris. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tika était liloba oyo tika ki likolo la takinzoto esimba mitema ya bato nyonso o bande ko comprendre te ke mokano na yonde memaka moto na bozindo ke mokano na yonde changea ka identité ya moto Seigneur Yahweh tika était liloba oyo bimi et quoi na mabele ya malamu pe bota échanger identité fongola mitema et pambola peuple na yo to bondeli bona kombo na ngwana Yesu Masia parce que c'est toi qui es alpha et oméga le commencement et la fin le premier et le dernier l'aller les retours. Nous te disons merci parce que tu as commencé avec nous et nous voici à la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine édition. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.